wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Cette émission d'aujourd'hui est présentée par moi, votre humble servante Sylvie Bahatigou. Sur ce, je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant remercier le Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie, pour la bonne santé. Et ça, grâce à Yemoko, grand prêtre Kolo. Na bosani pete ba salutation nga vraiment spéciale na Yemoko, la première dame d'Orléans, Mami Wanjamote, ma papa Micha. Pourquoi pas penser aussi à la vice-présidente de l'association Bosembo, Maman Aline Bolongi Kisi. Moi c'est solo, moi c'est cher, moi c'est mbonge belé. Aline Bolongi Kisi bisika oza vraiment ba big salutation, sans oublier Yemoko Aline Transfert na kati à Paris, petite sœur propre, yo vraiment aux Akano Awa. Donc lelo vraiment, très chers internautes, quand les alango comme d'hab, tobeta toujours toujours actualité pour nako analyser ngo lelo beaucoup plus nga baati na ye a pour nako analyser un phénomène ezoleka na ba orchestre ya ba artiste musicien na biso au moins artiste artiste moko ya kala banana ye déjà koyemba batutu ba apprécier kaye batutu ba sepela la musique na ye kande zala na ngoti nga pe Sylvie Bahatigou na yebe na koyemba na ka pe okende pe pour na ke pe obeta porte pa ndeko fali pour pa na ka pe okobeta porte pas héritier watana be na ko pe okobeta porte pas ndeko na biso Didier Lacoste na ka pe okobeta porte et pas Rentové na bien kaza na France na ka pe okobeta porte pas na ke non président na ye a pona koma nga chanteuse so na ce test na nga esimbi na le ka facilement ndemo pe to mona ba ke semsusu ndeko mwasa koya aye abi na ye awa lokola chanteuse bo ça les tests ayembi bien et l'équipe batutu ba apprécier akomi pe ko répéter akomi ko beta ba concert c'est pe occasion pe voyager mon a voyager pe na patron na ye ya musique mais si ko yo chanteuse tango ya ki na orchestre wana okuta ki patron na aza marié légalement aza na bana na ye aza na mwasi na ye oyo bande ko benga maman. Ils évoluent, ils évoluent, évoluent quand les anango, papa, voyage les patron voyager na chanteuse et arrive, peut quoi arriver que chanteuse à la place nae, patron peut à la place nae. Mais malé mais quand les mokilango ezala kango, batumsuni bazanga bango ba mawa, bazanga mawa. Ne singapo na sa mutu mabe na yoka passe. Tango yakina na orchestre wana boande ko sola bien na moi sa patron na yo boando sola bien pour un bandol le kakitoko bien que boando la kisangwa public te mais boanda ko sola bien mama na otanga kombote dani chimanga na otanga nga kombote na bombi kombo boando sola bien ola ko lam ko to sutra pou chanteuse a beti moi sa patron mon sindo chanteuse a sani a komi ko bimana patron comme ko bimana patron. Patron. Moi, ça artiste musicien la biso la atalabi aliro c'est makambo na otika ngoka boy na vandika boy ngane mtu na yo nyoko ngane mtu na yo kufa du il faut na senga divorce moi si un musicien la biso na renommé ya mboka na biso ko ngala asenga divorce à partir à poto abi non na koki soute chanteuse atikali na kin loko abatie place mobwe na komi na oni kote ndaka mobutu wana ezalaka kuna na ngaliema kote okapi hotel okapi wana batie ndako wana yeba te soki basombela ye soki bafutela na yeba nanga to Olivier Lowango mais mama chanteuse
na préféré ndako ovanda wana kota ya mongali maswe wana na préféré eza na kombo na yo soki eza na kombo na yo te okosimba mutu parce que naomona je vois déjà milelo en cours de téléchargement bientôt tu vas pleurer comme moi muke otuna histoire atabula ina mbili ya belle te via biso mo ba MT wanta na la kanaki abete biso lisolo alobi mbili ya belle na tabule avec le ba aventure bolingo tabule ya bisi mbili ya belle na sombelo lopango na limete mbili ya belle akepe ko s'installer na famille na ye ambiance yo bika bangala nde ba te Olivier Laurent chaque jour qu'on lia lituma ne lituma mbisi ya mpoka nde mpoka mama miwanje monganza nde monganza mboto jaune ekomela nde mboto limbondo ne limbondo chose grave et quoi arriver un bon matin maman sombila beva on a lobeza histoire vraie hein et histoire vraie maman sombila bela vandaka boy abola basirane yarani basira mobutu n'habite pas misha mama miwanje sobo ko rappelinga ba soda wa mobutu na ba BCRS ba BCRS wa ba yamba moko mama mbilia belle ba cheka abo libérer ndako ndaku yangai rochero sombela ndaku na botane mwana melody azawana na botane mwana asombela ndaku eza yangai maman tu as des preuves ango libérer ndaku mbilia belle sabo asimba mutu même se kita de eloko ekomela mbilia belle omoni yo chanteuse ona oloba na yo o botoli mobala muninga tala sima zonga mutu nde artiste moko ayemba zaka na rétroviseur yo ke boto ya libala batu mobalo abotina mwasi na ye bana baina na mwasi liboso ayembaka ye mama bana liboso bakabwani oyo aye susu à part wana serna biso mo boye gros bébé bayemba épée gros bébé nze mwana sala do succès moko fou ser wana Olivier Laurent abima na ndaku wana kuna et pas musicien na abima maboko na makolo abima na eloko te maboko na makolo so yakobe eloko ya bima na ngo ezaka bilambola te na nzoto na ye na habite so ya ki string so be couper décaler so abima kana yango na soutien na ye na sengle nenga alati we na liputa esili sero anti lelo ayoka na soute yo siko ozi vraiment audace mutasa mwasi na ye bana ayemba pe mwasi na ye yo po bande pe ko yemba mwasi quelque part pe maman abiso na zaina raison a poto quelque part zaina raison bande ko boya ko solisa yo pour ayemba ki des choses olingela boulot tu es que on ko yemba te oyela ka ne mission o zaina objectif tonne na yebo na kaso il faut ka ngana koma na o tout na te ba danser zo ba na poto na bazina ba miette na ngola tout na bango esukela bino comment et puis le forcer wana ezalo na sukate oboti be courage komi moi et ma belle fiante oyebi tike baseme ki ba bintie ko ba seme ki ntie kwa na yo pe tanti na biso na Londres mbaboni ba bengo seme ki bokanisa baloba nga pe ba mibali ke mbaboni ba bengo seme yo pende kwa moso yambaka base bande ko na mibali yo pe mbaboni ba bengo seme ezala te ozombosa na ke mwasi azaleka aza uti kozalana babota bana on pe bakoli bazomona nyonso bozosala bêtise est-ce que bana ana bazana bolingwe pa na yo bazana bolingwe pa na tante na bango mama fiante moi et ma belle fiante eza un sens te et un sens d'audace wana en train de préparer ala mabiloni ebolamba te lamba ta mukiete
biloko alamba tie nani mafuta likolo mai na se ayebi olamba te botika ko botika ba aventure cuisine yo olamba mpo na yebi artiste analiaka biloko ya solo aliaka biloko ya bien namona nani moninga mo boye na enseignement na alambelaka ya aza restaurant na ye bayaka na babiloko wana bakoba balimbondo ya solo yebi olamba te fetiao cuisine avec ma belle fionto ça pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oela ki musala yela musala. Souka ka na musala. Ba limite faut ezalaka. Koluka to déborder ou dévancer non. Pour yo nem to simba toucher bientôt là, tu vas pleurer. Aussi même tu es comme à trop tard. Et surtout peloko la to botité. Hey. Souvenir nini na kozwa epana yo ndeka papa lutumba emba. Na sali susu erere na la vie na nga nzambe. Ama oh makambo bamongo babani likambo lo kita grave eza passe pimao chanteuse mobo yakana yo oyeloka mwa malamu ozana mikuwa penze telemi oyekoluka musala bazio sali te mapeka solo outi so ewapi lelo posé audace obotola maman batu mobali omenga mama miwanje sanga pasi pourquoi parce que ngala mwasi non so so ya ina place tanga za ina place à maman abiso na poto faut ça ba nerf solide parce que okoyi pe ko craquer au moins blum to ça on a discrétion yo sikozo poster mobali no wana ya musicien obo ça ba love bo ça même ba déclaration amoureuse na moi titre mo bo na tanga na kombote bozo yemba ya bolingo lokwa bosali mariage obo kisa l'autre la monter ma passe yo ozo poster na ba page na yo ozo tia moi et ma belle fionto pourquoi pas si ko mobali na yo chanteur pourquoi pas na page na ye azo tia ote soka tio eza toujours na cadre musala na cadre love azo tia ote ye pas tiao akoma ke moi et mon épouse, moi et madame, ce qui madame est ministre, député Olivier. Madame c'est nani, c'est ministre, c'est secrétaire. Et maman, pema. Maman poto ko tika yo to kozano na kimia te ba ne bazolela. Ya basi mbali bazolela. Basi ne nyonso bazolela, babi yo za maudite parce que yo ngola que yo l'équipe on a ni. L'équipe on est l'autre côté na buchola taka boniko bonizonga mu et puis il faut arrêter mama il faut moi oyo sala yo mwana banati mwana moi c'est tanga kombo na été fait ba salier nde ba sali mama biso poto ma o CP anango ata mukete et puis côté makambo Olivier Loango on sentir que artiste on dirait aza apporter na sentiment poko tala ye moko boye nanu o sentir kaza aposaka ya mama bana na ye mama bane azonga oh baba reviens s'il te plaît mon amour bon choisate qui c'est la makasi qui si muso so akangi yo olingo ki mas tout ce baselo ki sa sonzo omona ba okanga misuso kutela ba mibalo bana ba faible ba kuka kisite mama miwanje ubetela mibale musu te ba chiza oya ba chanteuse ayena orchestre to ko sepa mobali na ayo sana ndaku na yo aya becho mo sinzo ko bima na mobali na et a passé maman biso France azolela air nyonso azolela heureusement moi ça pas ma casse a ba nerf solide parce que soit bi a ruiné vie à chanteur na biso wa mune na mboka Congo chanteur na biso a olela parce que ba tu musuku tu na nani na réseaux sociaux ba bi mère yo loko o zela li po zongisele lukaka artiste musicien mo boy to mutu mo za renommé bokangi ne photo bo s'embrasser l'autre est là musicien somme na Congo et si kaza o piqué Chris et si kazali akolela et si kazali o senga pardon ba chanteuse tambo zo na ba orchestre yaka pona musala parce que po olongwa na ndaku na yo
objectif no ezali ke na kei na ke koluka musala objectif no te ke na ke pona ke linga patron wana non mais yo tango yebo ebe patron alingi oui mibali bazana bango bongo parce que même bible ba ke l'esprit est bien disposé mais la chair est faible oko ya non mibali ba meka ko meka suko boyi oboyi na yo fo ndimaka yo ko créer mo ko bimisa mobile note wa so na 40 ans na âge now oluka mobile yo mote fo luka ka bien ba mobile ba mobile on passe sali trop asale comme kolemba ndenga bandana ba mama biso François na liboso ndenga bandana ba sœur na biso GB et asu bongo te makasi anaza sunango te endurance ça souté mais yo be na mono 6 ma chanteuse na mono 6 au moins yo à la longue o lingela artiste na biso ana na ebu o simbise touche yo nem to meme na kufa na boni yo o salise AVC na comprendre yo te obanda wakanu mwa malamu olobaka na ote bosa bolingo na bino en coulisses na ba concert to banda comprendre bino soki musicien na biso to linga mingi o akitoko soka peso biz na munoko to anda comprendre to bite ezala ngokaka na cadre ya boulot na cadre ya chanteuse na lina patron na e mais lelo au débordé au déplacé ba borne au déplacé ba borne aux penzo boti courage na page Facebook na yo officiel na bito so eza muntaza na sima nango mais eza yo mokonde muto sela kango aux audace faire au mappé moi et ma belle fianton belle sœur à fianton yebe belle sœur azo seka e maman attention on peut ça na attention on peut ça attention pas mutu mon côté on peut ça maman biso France tension te maman so ngazo attention so même aboko pamba lokwa ba jebende ba bima na ndaku wana ya ngomba ba bima maboko pamba mabe ba ozo attention yebe chanteuse aussi makambo lo lukela mambo luka imbécile ongo sa ironie ya ironité yebaka mulongo eza mulai bato be basuze ba lingelo bulu yo bato bele ba osili so touche eloko beti wana eloko sali faut sangwa avance ozeleka ton chanteur na biso age epusana tanga okende soki na ba age mo bosoni po abike non age za age non ke na retraite faut na doser makambo ya basi po eza bongo ya ba age mususu esenga mutu faut doser makambo ya basi esenga mutu faut doser makambo ya mso ba systématique ozeya bo po abike na age o akomo koma na déjà un peu faible bien que ba mbali balemba te donc salika ne mo sa vie verkis nda salaki si quand bo ite libala ngo officialiser ngo na réseaux sociaux bon mariage ya mkoni na bika mariage tamno ya kuna o ba vie bodo bote ko ba kenda na nani comment nani na mokali biloko fe ke tika mala place to na concert masile kenate o tika mokali ba mettre ba mémoire na mutu ba chaussure ko ba poussière bosuka wana mariage na mairie ok na bokena nute bénédiction nuptiale nanu bosalité oh chanter trop mais maman en France a bien a eu confirmation ola qui s'est livré de loger anda kunwana ya ngomba kuna côté anda kuswe mobutu sweni ne ba pe côté ngo bien te abi ola qui s'est livré de loger nango so iba koma kombo na o abiso amoni kombo na yo motema ezwi kimia ai motema ezwi kimia motema ne pe ezwa kimia ngakutwe non c'est vraiment juste na moni yo o sali vidéo mon place o sa vidéo na belle sœur na yo non c'est pas ça ma vidéo na
na bana mobali no bana abota liboso wana o présenter bango lamba ba pesa ba bisous notre maman tantine c'est tantine nani non c'est pas la bongo parce que ba sebe ki bana ba bitio comment va lelo nda sali l'autre là au sala pe au lobby yamba ka pesa moi si musupe ka bongo et pour fois ba mi bal musu ba za na lien mi bal musu ba na lien ya o changer ba sem so za mari de Iwazu ba alia kalo ba na bosi mote bo va na chola nda bo ba ilelo lobe okula bo kabwani abenganyo o kipeto kote yake mbongo na orchestre o kipela kote et obligatoire et ali kambwa singa kambwa donc ba chanteuse tout au besoin dans orchestre donc faut ça vraiment pétition contre pétition ba chanteuse tout au besoin ko yiba mibala ba orchestre wa yugo yemba pour obeti mo sinzo ezalate to contre bino tie comme ba musicien au bazan basi na ba ba ndako ba bala basi légalement basi na ba linga soute ba chanteuse ba yaka na ba orchestre ba linga soute ba linga lisusu te ba linga soute maman changer maman longola motema pas artiste musicien longola parce que molongo eza mulai bato ebele baozela tonton mwana nga mula tunga bibati yo bozela nozelani non nga kuna te bonjour tosuki wana maman changer ba chanteuse tout au besoin kana ba orchestre pour na bima na ba artiste musicien botika makambo wana parce que bozo bebisa vraiment foyer na bango do boko tsa trouble boko tsa désordre c'est pas bon donc quant à moi très chers internautes je vous dis merci na ndenge bolanda ki émission oyo et analyse oyo bozaki vraiment ebele na fingi mutu te na tangi pe kombo mutu te na bi pe mabe pona mutu moko te wa moni na bi mabe pona ye pona ndeko na ye en tout cas bo comprendre nga parce que ezo sa pasi chanteuse mobo ayaki na yeka ko yemba ala komi ko bima na patron na ye akomi ko afficher na réseaux sociaux ke ngai na mabele fionto donc c'est un peu ça pona le loto suki awa. Quant à moi je vous dis merci, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur MJ Télévision. Bonne samedi toujours. MJ TV, vitesse wapi. Abonnez-vous.